Bogota, Bogota, Bogota. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue, bienvenue surtout sur notre chaîne Ines NM officielle. Bienvenue, bienvenue na balandi tout yakala. Bienvenue, bienvenue na balandi nyonso ya sika. Kande na lobaka na bino. Boyei malamu na chaîne na biso ya Ines NM officielle. En tout cas, la famille Sokeza Mbala Liboso et Salemi Kenon Oya Kokota na chaîne na biso ya Ines NM officiel. Kade tokendaka nango na osenga na bino, veuillez vous abonner massivement. Tango bozo s'abonaka massivement bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Ines NM officiel akobandaka kotiaka ba vidéo ya sika bokozalaka directement informé. Comme je vous l'ai toujours dit, vous informer sur notre devoir. Oui, bien sûr, ezalaka toujours et encore devoir na biso. Voilà. La famille toye awa na makambo ya Martini Monsanto. Ebele ya bato biso nyonso toyebi comédienne na biso na kombo ya Martini Monsanto. Ebele ya bato basepelaka na Martini et surtout to bandakaka na politesse na ye, gentillesse na ye. Martini aza mutu moko alingaka na ye buzz te. Martini aza mutu moko alingaka na ye biswana swana te. Ya salaka na ye ka musala na ye asilisi akei na ye na ndako. Biso nyonso pe tomona toyoka tolanda liwa ya mama ya Martini. Mama ya Martini azalaki neti poumon na vie ya Martini. Bandeko tomona tolanda biso nyonso ba témoignage ya Martini concernant mama na ye, surtout na ndenge papa na bango akufa tika Martini na mama na bango makam nyonso o mama na bango asala na ndenge mama ya Martini azalaki penza na vie ya Martini. En tout cas après liwa na ye ezalaki pasi ya makasi côté ya Martini. Alors lelo toye awa na dossier pe affaire ya Martini Monsanto. Lelo azana makambo oyo aye koloba concernant ba photo oyo ebandaki kotambola surtout sur les réseaux sociaux. La famille Martini afingami alobami mabe na ndenge moko ya kosakana te. Avant natiela bino nanu message. Bon natiela bino ka message boyo kana message yango ya Martini. De boye babisika makambo ebandi. Pona boye ezala teke non mama etwa mama Ines yo oyaki kaka kopesa ba explication te. Tolanda nanu Martini ye moko ngai ya bino mama Ines NM officiel nazozonga na nga sima pona komeka koya kosala analyse kaka ndenge esengeli. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. Bonjour, bonne année, meilleure vie et bon dimanche. J'ai juste quand on a passé un message par rapport à la situation aux Zoleka na internet. Tolali tolamuki tomoni photo moko ya Martini Monsanto ba publier yango na Facebook. Ngam na publier photo na te. Na uti na matanga, na uti ko perdre maman nanga, na se retiraki na réseaux sociaux. Na baki na fonda pendant 3 mois na honorer mémoire ya maman nanga. Et du coup, tomoni ndeko nanga Naomi Barcelone a publié photo nanga pour na kopesa batuke Martini Monsanto a souhaité bino ba meilleure vie. C'est bien bon ya publier, mais il faut que la moment ni que publier photo ya bongo et en plus eza photo ya kala ya 2017. Naomi Barcelone azana ba photo nanga ebele ya normal on a la type classe akokape ko publier yango. Donc voilà, bolimbisanga parce que bato nyonso oyo bafinginga na ba manière nyonso bofingelinga na ba mo nyonso bobimisi onanga. En tout cas, je suis désolé bolimbisanga. La publication nanga ya suka na Facebook eza publication ya photo ya maman nanga go débat sur jour akufaki. Donc du coup, nazo senga so bolimbisi na bata ba page. Bata ba page na minga bino mingi bosala promotion na biso. Bozaka vraiment ba problème mingi te. Bino bozui pe kaka kuna bo republier. Bato afinginga na problème na bino te. Na limbisi bino na problème na bino te. Mais du moins il faut bolande la source ya photo place au télé. Barcelone na problème na te na limbisi pe yo
ma soeur, mais prochaine fois, avant de publier photo, dans le moment où et permettre tes photos bon les canatoires parce que vous avez photo nanga ebele. Donc vous limbisanga encore une fois de plus, je suis vraiment désolée. Ils ont publié photo. Bonjour, bonne année, meilleure vie et bon dimanche. Mais juste quand on a passé un message par rapport à la situation aux Zoleka na internet. Tolali tolamuki tomoni photo moko ya Martini Mosantu ba publier yango na Facebook. Ngam na publier photo na te. Na uti na matanga, na uti ko perdre maman nanga, na se retiraki na réseaux sociaux. Na baki na fonda pendant 3 mois na honorer mémoire ya maman nanga. Et du coup, tomoni ndeko nanga Naomi Barcelone a publié photo nanga pour nous sabatuke Martini Mosantu a souhaité bino ba meilleure vie. C'est bien bon yo publier mais il faut que la moment ni aucun publier photo ya bongo et en plus les photos ya kala ya 2017 Naomi Barcelone azana ba photo nanga ebele ya normal on a la type classe akokape ko publier yango. Donc voilà, bolimbisanga parce que bato nyonso oyo bafinginga na ba manière nyonso bofingelinga na ba mo nyonso bobimisi onanga. En tout cas, je suis désolée bolimbisanga. La publication nanga ya suka na Facebook et la publication ya photo ya maman nanga go débat sous jour akufaki. Donc du coup, nazo senga so bolimbisi na bata ba page. Bata ba page na minga bino mingi bosa la promotion na biso. Vous avez vraiment un problème mingité. Bino bozui pe kaka kuna bo republier. Bato afinginga na problème na binote. Na limbisi bino na problème na binote. Mais du moins il faut bolande la source ya photo place au télé. Barcelone na problème na hôtel na limbisi pe yo ma soeur, mais prochaine fois avant de publier photo dans le moment où et permettre tes photos bon les canatoires parce que vous avez photo na ebele. Donc, encore une fois de plus, je suis vraiment désolée. Ils ont publié photo. Voilà. Nabandi ebela bato biso nyonso toti kolanda comédienne na kombo ya Martini Mosantu. Bouti koyoka ba mo nyonso, je dis bien ba mo nyonso oya bimisi. Ezate ke no abande ko marché ba mo non. Martini Mosantu abimisi penza ba mo nyonso penza. Dossier ezande nini? Toyaki kovanda biso nyonso tomonaki ba o déjà bazalaka babone na page ya Naomi Barcelone ya Facebook. Je suis sûre et certaine que ba monaki déjà publication ya Naomi Barcelone oyo akendaki kotia photo moko ya Martini alata chapeau alata mwa kilote moko ya mukuse mipende nyonso libanda na mwa polo na ye ezaka soki ya bleu soki chemise ya bleu. Martinez aki na kiti aza ya kovanda donc mipende nyonso ezomonana. Alors Barcelone ayaki kotia photo wana. Bon, nga photo wana déjà namona yango depuis kala. Tant namona ki nanga publication wana, en tout cas curieuse que j'étais, nakota ki na ba commentaire. Na ba commentaire wana ezalaki ma finga sur ma finga. Batu ba finga ki Mosantu na ndenge moko ya kosakana te. Batu ba finga Mosantu batikela ye espace te. Batu ba finga ata yo moko yo mama mukolo kendo lata biloko aboye. Mama na bino otukutuko kufa sala ta 2 mois te. Tala biloko zo kendo lata. Martini a fingami ya makasi. A fingami la famille. En tout cas na ignora ki poste wana kande boyebi. Zoka post wana ezalaki partager na ba page ya minene ya Facebook. Na ba page wana moya na tanga nanga ba kombo ezate po na lingaka nanga rando te ke no mama Ines NM officiel ye wana bandi na barando na kokoka nanga rando te o moya na tanga yango bomona ba kombo mosusu na tanga kate mais ba page mosusu ya minene o eza na Facebook kande boyebi la famille ezwa pe publication wana etie na ba page na bango nde Martini Mosantu afingamaki makasi. Satansi ke boye komona Martini de son côté alobi te na koki kovanda boye te na likambo o nga na tikala koloba te na likambo o na tikala kosala te na photo o nga moko na tikala ko publier te malamu na ya kosala video.
tomoni mpe bato ebele bakomi kolobela Martini ke non Martini oza mabe yo soki ndeko na yo Barcelone Naomi ayaki kopublie photo pourquoi ne pas okende kosalela ye obenga ye bosolola alongola photo wana yo okomi kosala ba vidéo c'est comme si barando elingi ebanda. La famille soyons sincères et honnêtes quand nde nayebisaka bino mosusu dans la vie tozala neti bato moko bareflechiraka te tozala bato moko baza mature tomoni mpe bato mosusu baye kofinga Barcelone ke na Barcelone aza immature Barcelone azalaka na sagesse te Barcelone azalaka bamo eza ebele nakoya korepete yango awa te mais eloko nano koloba na kote ya Martini Mosantu ba o bazoloba ke non Martini fallait abenga Barcelone. Je suis sûr et certain que Martini abengaki Barcelone basolola qui concernant poste wana. Ata soki Martini Mosantu abenga Barcelone te mais comme déjà poste ezalaki déjà na ba page presque nyonso ya Facebook c'était déjà trop tard. Ata soki Barcelone alongolaki photo wana déjà na ba page nyonso ya Facebook ezalaki déjà donc ezalaki nango déjà trop tard. Message ya munene oyo Martini falaki asala ezalaki ka vidéo et aussi vidéo oyo asali eza vidéo te ki aye kofinga Barcelone to aye kosabola Barcelone to aye koemilie Barcelone to aye kominimize ye te alobi kaka apesi explication. Barcelone aza na bafoto na ye ya kitoko oyo alati bien alingaki ata kopublie bafoto wana alobi na ye bien très simple parce que eloko esali ke bato bazofinga Martini Mosantu eza po foto wana Barcelone atiaki eza foto oyo Martini alataki mabe bien que ye moko apiblia yango kala depuis 2017 mais eza photo moko alata mabe je suis sûr et certaine que lelo oyo regretaka parce que soki botali ba film ya Martini Mosantu ata ava mama na bango akufa kolata ya Martini Mosantu ya kala na ya lelo différence eza makasi. C'est comme si Martini Mosantu ayambi Yesu aboyi na ye kobimisaka mipende libanda. C'est comme si Martini Mosantu azwi mobali wana alingi lisusu zoto wa mwasi na ye ebimaka libanda. C'est comme ça. Dans na ka oyo boya ko condamner Martini Mosantu te ke non asali mabe aye ko minimiser ndeko na ye. Martini Mosantu aye ko minimiser ndeko na ye te mais plutôt aye ko loba message oyo alobi yango bien pona ko ya ko éclaircir batu ba yeba ke non tina ndenge Barcelone atiaki photo wana ye ayebaki na ye te azalaki au courant te azalaki informé te soki peut-être Barcelone asengaki Martini nalingi natia mo poste na yo nalobaka ke non osouhaité batu bonane alingai peut-être atu na ye photo nini olingi atia soki peut-être basololaki ale Barcelone akie kotia elingaki ezala malamu Barcelone atikala kotuna ye te likolo nango bakominika na bango te tina bapage mosusu ekomi kozwa foto wana na bamakoma oyo Barcelone akomaki bango mpe batia yango na baposte na bango yango esali pasi na kote ya Mosantu po ata soki abengi lelo oyo abengi Barcelone akolongola me bapage ya monene bakotikala kolongola te alors il fallait ka asala message oyo eloko kanga na opesa penza et encore na bandeko na biso ba comédien toyebi ke entre bino na bino bozaka batu moko lelo bokosolola lobi kuna bokoswana bozoswana ka mingi pourquoi parce que boyebaka ba limite na bino te boyebaka penza ba limite na bino te bozaka batu osalaka mwa eloko moko parce que ozana besoin ya kosepelisa public na yo oui bien sûr ozana besoin ya kosepelisa public na yo mais de l'autre côté faut kad penser pour na baninga o penser penza pour na baninga na ka oyo soki Barcelone akosilika en tout cas na kokamwa penza na dossier oyo pe na message oyo Barcelone tu es censé obligé d'ailleurs osenga bolimbisa pa ya Mosantu likolo nango okoki ata kutu koloba te ke non akende na mtu inga tobeta lisolo. Je sais que copine na yo azalaka tantine conquête osali mabe normalement soki olingi ozwa photo ya mutu moi d'abord nazalaka soki nalingi natia mutu na statut nanga la famille eloko nasalaka nakenda penza koluka photo moko ya bien parce que je suis premièrement une chrétienne nga kutu biloko ya mikuse au moins soki nazobima na mobali nanga et puis na okanga nga photo te nalakisa nani naza na tante
naza penza na tante ya koya kolakisa biloko na nga te na ba réseaux sociaux. C'est comme ça. Na publiaka kutu ba photo na nga très rarement na ba statut na nga batu oyo bazaka na ba numéro na nga bayebi. Na publiaka biloko na nga ba photo na nga ya famille na nga très rarement à l'occasion de quelque chose. Ezala na kendaki wapi na kendaki feti na lataki kitoko na publier po esala nini. Po na sala nini. Ata bino moko. Eza na batu mosusu bazalaka bongo akolukendeka koluka ba photo na peut-être ya kala ba photo boko boye ezanga tina ezanga mutu na makolo aye ko publier yo na statut pour que batu ba mona o pe auti mosika mosusu photo boko boye bimaki bien te ye moko peut-être akangaki yo photo wana elonge bimaki bien te peut-être talaka na ba mupepe oyo ndenge ezali mwa suki balukaki soki ndenge nini yazokanga yo photo un jour oya kolala kolamuka ka boye omonaka photo na yo na statut yango nga nalongelaka batu mosusu ba statut na statut soki namoni mutu atie photo oyo nga nasepela nango te nakendaka mosika te na otindela yo message ke longola photo na nga na statut na yo. Je suis comme ça. Naza na ndeko moko bandeko na nga o nayeba tolalaka boye toya kolamuka jour mosusu kaka akanganga photo na tikala koyeba na nga te. Tozalaki na église jour wana mupepe bomoni ka ndenge ezalaka na lataki na nga maputa mibale nazobaluka boye nzokanga nga bafoto nga moko kutu na seki toye kovanda tikala kotindela nga bafoto wana te. Après un jour namonaka ye moko akia poste photo na nga donc otala penza suki eza bien te perike esi ebaluki soki ndenge nini nayaki kotindela ye message nalobi mama longola photo na nga nalinga buzoba te asilika nazoposte yo nalobi te wana eza koposte nga te olingi oya koemilie nga baje wana epa na ngai kosimba te epuis nayebisi ye ka na ndenge ya bien nalobi ezala mbala liboso mpe ya suka kokanga nga photo sans permission na nga te epuis ata soki omoni photo na nga moko natie na Facebook na ngai natie mpo na Facebook agarde basouvenir na nga eza te ke no mpo na yo okendaka kozwaka kuna mpo na kotia na statut na yo nga na yo connexion nini toza nango ata soki toza bapire camarade okoki koposte nga na jour anniversaire na nga kaka soki olingi mais soki olingi te tika na yo. C'est comme ça. Courage penza na Martini Mosantu. Je sais que eza facile te eza ya pasi pe mawa. Ma prière est que Nzambe alola amona yo Nzambe alola apesa yo surtout makasi na étape ya mama na yo oyo autaki kokufa. Biso nyonso toyebi kokufela mama ezalaka chose facile te ata muke te o bakufela ba parents biso tokufela ba papa toyebi douleur wana ya kokufela papa toyebi douleur ya kokufela parent. Nzambe alola oyo apesaka bato makasi a continuer toujours et encore kokonsolaka yo. Nzambe alola apesa yo kimia na motema na yo kimia oyo ezanga yo pendant des années kimia wana ezongaka na vie na yo pona libela courage surtout. Naomi Barcelone, tu es censé ya comprendre tenir Martini Mosantu rigueur te kena ye ko répondre nga salili nga vidéo oui asaleli yo pas seulement yo vidéo mais asaleli batu nyonso na ba oya ba page pona kolakisaka batu ke non elle était inconsciente ayebaki na ye eloko te elle est innocente plutôt.